Mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, bisika nyonso zali. Gallo Promis Gaël Neftali, la casquette de la presse congolaise. On dirait que de tolo na 100% Jésus Balobi, tolo na se ndema kambouchen moko oyo lakisaka batu vérité pe de bakabo solo. Tout ça, toujours dans le cadre de la émission, 100% analyse, 100% analyse ne tombera jamais. Ah, si, bah, tu vas comme quoi, 100%, bah, comme quoi, bah, ya bango, zokande idéologie, zakara moko, 100% analyse. Donc, on parle pas de polémique. On est là juste dans l'actualité, kaka moko, est dominé le monde. On a bien dominé le monde, c'est-à-dire, l'actualité moko, kaka bongo, décès à Dadi di Kambala, ou toujours soupçon dans les organisations Yabopsek, parce que toujours, quand moi, bah, désordre, tellement ébélé au biso beto ko même pas ko saisir yango. Voilà, nako bande émission T 5 na pesa mbote oui ka ka ndebo me kombo mesano na pesa kambote na yema nzambe o akela likolo na se. Et pourquoi pas aussi de dire un grand merci à maman Anne Kalambai, maman oiseau soutenir Gallo Promis Gaël Neftali, la casquette de la presse congolaise. Pourquoi pas aussi de dire un grand bonjour à Pasteur Carlos et Pasteur Carlos et les gardes du temple, les savoirs les bien contrôlés. Ah bah le 22 août 2022, ils ont vraiment un coïnda. Maman Deborah Kalambai azo kwelana na lo mapena lingala azo kwelana na papa Jean-Claude Kalambai balobi mariage moko ya makasi. Donc tous allons les belé mosa kolimenter na Hollande bande comme sous. Nous allons y revenir à la fin pour continuer nos dédicaces. Voilà, merci à l'Éternel parce qu'ils ont célébré ce courant tout ça quand la carte plateau et à Gallo Promis Gaël Neftali. Le long Nazana invité moko Azani spécial thème pour l'instant, il est spécial parce qu'il nous donne des informations surtout aux en profondeur parce que toujours tâtonner surtout toujours bamakam toujours le battre toujours tâtonner. Donc avec il y a des trouver pour ça l'analyse c'est babilo que zolo bama trop, c'est un petit frère le cadet de Dadi di Kambala. Moins 40 000 $. On a obété pendant calcul 15 000 à maman Denise, 25 000 à maman Olive et puis pendant 40 000 $. Est-ce que famille ko pensana pour 40 000 $? Bah ko la Dadi qui toko pour 40 000 $. Bah c'est Dadi Kambala, bah ko se retrouver na 40 000 $. Bana également. Donc toko luka peut un petit peu pourquoi Eni Tumba a mis à part. Donc, ensemble avec lui, je profite d'abord de dire un grand merci et sans oublier de saluer la présence de Jemima Konga qui est là avec moi dans le plateau. Pourquoi pas aussi celui qui est derrière la caméra. Tout ça, il y a un échange Fiston Massiala à 12h. Merci. Gosse di Kambala, bonjour. Bonjour Gaël. N'est-ce pas le vie? Gaël, n'est-ce pas le vie? Gosse. Gosse. Vous pouvez faire comme on voilà, bonjour Gaël. Bonjour. Boni. Ouais, ça va. Et puis tu sais qui n'a pas de oh, c'est qui? Ouais, Gaël, tu sais, il y a des fois, c'est que Libéraka, dans Chouchou Choc, Yoyebi, Yoyebi qui n'a matanga mibale, la koufela qui, moi, dans la tongo, il y a 10 heures, et puis, la 21 heures, je souffre moralement. Effectivement. Donc je souffre vraiment. Effectivement, tu souffres moralement, mentalement, mais nous allons aussi un peu de parler beaucoup. C'est extrêmement difficile, mais on peut répondre depuis sur le Makambongo. Donc avant de continuer dans Mozindo, gosse, qui est Eni Tumba? Eni Tumba, aza Gaël na ba émission précédente na lobaki yango pe boyebi na bino aza mwasi wa botina Dadi bana mibale oli na lekinaye baza des garçons. Donc voilà. Titre ou toujours la qualité ou toujours la face ya Dadi di Kambala qui est Eni Tumba? Na comprendre la question na bien té. Eni Tumba et pas Dadi azanani. Mais là tu es psoka siko. Donc tant au lobi que non azan mwasi oyo abotina Dadi donc c'est-à-dire azu perdu mon bout Dadi azo ki abotisi ka bana mibale to azan mwasi Dadi. Ndonga lobi bongo té. On a une question qui est Eni Tumba? Comment eso balanga makambo nga lobi bongo té? Aza maman bana ya Dadi di Kambala, c'est évident. Abotina Dadi bana mibale, c'est évident. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que tout le monde a matanga est un peu répartitionné dans des ngambo? Tout le monde est côté la résidence pour la Dadi, côté qu'on appelle Eni basali matanga basali la Dadi. Pourquoi pas
tant que bino famille ya dadi bo benda eni bo fandisa ye na ndako ya dadi oyo ngambo bo sali on te ponani Gaël, c'est évident que tout ça matanga na ndako o dada bande ko lala na mwasi na ye ba ine na ndako dada la kina mwasi na ye na ndako Gisèle. C'est évident que tout ça matanga wana dada ndoko bima wana c'est chaque jour anaye ko vanda wana c'est chaque jour ndako na ye yango wana. C'est évident. C'est normal. Ndako na eza Gisèle tokoki jamais ko créer ba problème. Kolongola eni place vanda rapport na royane na ndako ya Gisèle. C'est pas normal. On les a pour créer ba scandale inutilement. On attend encore les années on a mort ceux qui m'attendent corps et bimi. Mutunyo so attend la dadi ninge sengeli ba lelae. Donc to boya ki na bisoka ko créer ba makambo parce que maintenant la ndenge eni azana pa na epasa zalara. Na bala mi balaza na bango. Na ndenge Gisèle azana ndako na ndenga zawala. Otika oyo kwa makelele te eza par rapport à ça nde to lingaki mutna mutaza pa na parce que Gisèle parce que matanga eza ndako na ye bando bana dadi et c'est normal que matanga eza la wala est-ce que les bozolo ba que non bozo ko éviter bozo boya ba problème non c'est que bino boyebi que non ko tsa bon balé sika mo eza ba problème mais Gaël mutakufi abota eni bana mibale abota pe Gisèle bana tu vois donc kozwa eni kwa ko tiana ndoko Gisèle les impossible ko sala mate et ko sala mate mais le premier jour annonce yaki na eni azaki wana te mais aizala ke za problème te biso nde to monaki ke ko ya na ye wana ko poser ka problème parce que oya ye moko te oya na bande ko na ye oui bien sûr oya na bande ko na bande ko na ba luka Gisèle ezanda ko na ye bande ko ne pe bazoya mais est-ce qu'il faut que dans quelle situation nous nous retrouvons non. C'est-à-dire que nous dans un moment moko eza que non les maris n'est plus yokanga pardon les maris n'est plus oyo bango peut-être ba ko sala ba tirement na miso ezali kamu ya kolela donc c'est que entre guillemets famille vous êtes incapable ya ko apaiser situation pour maîtriser bango mi balé baza isika moko pona olela mbali moko incapable c'est-à-dire quoi on a bien géré les choses parce que nenge nani eni avandi pa na ye makele zo bimate donc c'est qu'on a réussi hein donc les choix étaient réfléchis hein nous va tout ça la calcul wana to vanda ki total ni ba paramètres nyoso donc les choix étaient réfléchis donc pour que ni avanda kuna zela tikala to vanda ki to raisonner ke belé et puis to moni que non ils la mieux ya vanda kuna ngambu na ye pour ne pas créer des problèmes ya wana petit ce ko zo ka pe makele te yo ya ka wana zo ka pe makele te est-ce que bino famille ya dadi bokenda rapeta ko zo ta moi 10-15 minutes ko fandisa ye Gaël tsoko tali na et pas d'idée masuki mobala pembe mande fois pembe la chaîne na wana la vie publique si je me trompe pas au mona que famille dadi ba ko tala bana dadi atiki kuna te ko kendo ko tala ba kendaki ko tala to ba kendaka de temps autres mais est-ce que wana poto tchaka ngona ba téléphone to na ba vidéo pour bomona que toujours supervisé il y a une question toujours tala bana bazakuna to kendaka c'est vrai bana dadi bazakuna to kendaka de temps en temps to kendaka photo tala bana parce que bana na bazabana na biso to surtout yo gosse apparemment vous avez des problèmes souterrains yona eni c'est faux c'est faux voilà merci tokinaka toujours na ba maloba msusu oyo zongaka peut-être le bama qui dès son 3 ans conscient que vous êtes au bien que vous tu perdre moi na confrère naza sûr que à la télévision au bomba lokutate au buka lokutate ko la vérité il y a une vidéo que Eni Toumba avait fait une télé-réalité assez ami ganga qui est ni moi c'est dadi tant que yo pe mutu ya chronique fiston moi c'est la lisolo yo bien ngote adnani gosse za muta polémique Eni asali télé-réalité ngani moi c'est dadi ngani mama bana dadi gosse polémique o aluka kala tisa yepa ke ko luka Gisèle télé-réalité na ndaku moi si à dadi di kamala yeyo yango créer problème peut-être yo en a quelque chose de mutéma contre Eni Toumba jamais obi nga na bandi TV lelo te Eni azamuta TV hein amuta TV nga la faza na parler
et quoi ça biso kota problème te nga na faza na parler na news te na vandi ka problème ba tindeli nga lien ya tala lien na koti na tali lien na moni ena sali télé na moni télé réalité dadi di kambala télé réalité dadi nga na bive na nga très bien na ki nga ba ngo ba boko lingai et ba qui est bien na vana dadi télé réalité jamais bana cliquer quand même na tala so que zani ton a cliquer na moni en na va na tala na bi sur la télé na moni 25 000 vies ngabi scoop petit moment a zui sali 25 000 vies donc nga soki na zui Gisèle kuna scoop wana mutu muso ko zwangote na rosa 100 000 na ebiso so koti na la voix du peuple hôtel émission na zo ke na ba 200 000 ba 300 000 si je me trompe pas na va na tela bi scoop so na zui yango mutu muso ko zwangote po Gisèle a sala mutu émission te na beba na kuna ve to banda ko so na kutu likambo presque chaque jour nga na benga Vincent Chiluisi et Jovens pour nga benga Jovens dans non lion Jovens tala nga siko nga pse ba tindela nga petit paro pour nga na okende petit paro cameraman ya série et c'est tindela nga ye pour nga na okende déjà pas Gisèle pour nga na ça l'émission mona Gisèle pour ça pe ba vie nga kende kutu na makamu kutu teo na boya eni to te parce que bana ina ndo bota absoluto yebi ba donc tindela na kende ki wana nga na kende na nga kana ça l'émission na nga pole na ko boaka moi muke ane kota po bi biso YouTube izalaka obwaki po muke kota vous comprenez mais c'est que fait que na sala que mission na ngape normal na bwaki pe loke koti vous comprenez bon ene amutu vous comprenez amutu batu ba memela ke pe sango na ndenge moko boye vous comprenez ba memela ke pe sango na ndenge moko boye ba be na biso ka ezaki so ba memela biso sango totala raté toujours attend tala te yo ki kaka ou réagir. Vous comprenez? Yo qui ka réagir, c'est ça le problème. Tant où y a yo qui ngala luka même eni pona question na sana sur émission parce que ngala lo sala ngara business tanga ba vie kota bat batal. Mais en entre-temps vous avez désordre na couple ba grand frère. Écoutez yo ka dadi déjà zaki na ye. Non désordre ngala lobi bongo te. Dadi déjà zaki na ye acteur comédien eni zaki na ye connu partout. Si c'est pas zaki na ye connu partout, zaki na mambo bombati. Vous comprenez? Ce qu'on a donc un azaki n'est connu parce que ko botana mutu bana mi balé c'est pas une mince affaire. Vous comprenez? Les relations nous qui connu donc et nangé ko ça désordre te nga na nga ndeka ko profiter na désordre bon mo bachaki. Vous comprenez? Et ko leka déjà eni na TV que yemo ça dadi na parler batu batala ki. Vous comprenez? Donc ce dadi na ba cop nemo libanda ce que coup fait gens pour ngati ba mona déjà que non moi ça dadi les cas ça de télé réalité ngala profiter la ngara juste voilà au sambuzi ya lumisi voilà zela obimi c'est des ndumba non gars là absolument moko bo excuser ngaya pour naza vraiment mutu teza vraiment bien te ba position nazo vanda gars dadi azala ki so continue ba réseaux sociaux ba théâtre nyo ça osala to comment on mona ba chance wana on mona ba otia ba commentaire on mona mutu bengi na kombo nae mais c'est bio nouveau né mavwanga comment mavwanga bando zangati vous comprenez azaki na vie na moko déjà ngai naiki ko profiter juste quand na boulot nanga parce que ngai journaliste ngai ko sa musala pona sepelisa mutu te mais na sa musala po batu batala po soki nazana iloko nanga bien batu so batali ne kota so na sali iloko nanga moko bien YouTube batu bando sepela batalaka vous comprenez biso batala so ba programme bien. Vous comprenez avec na canal 1 gosse di Kambala na kozwa eloko moko bien wala na s'abonner pour so ka koti biloni za bien. Vous comprenez donc na profiter ki bongo ezala ki teke pona bota rankine sur ce tango enya yoki le roi talaki na enomte mikolo na lobisanga te mais après ton a ke asa mutu ton a ke c'était mais moni ngane na zaboy nga journaliste nga saki loko nga pona mona ke sali boye pesi ba vie koto sous forme ya droit de réponse voilà nga na sali loko nga ka popesa nga ba vie on s'est compris so tali vidéo ya bato kendo tika iloko pona bana o baza pa eni o mona nga na za kati azalaki na kina tiki biloko bana parce que bana on a baza makila na biso lelo dali akei c'est la question aussi que nous voulons savoir un peu parce que tout le monde a qui vers le pays qui a un gosse après donc je vous informe que gosse après enterrement de Denis Kambala gosse a visa parce que budget mon cousin na 4 wana maman Denis a qui na $15,000 maman Oliva na $25,000
oh vraiment tout le monde a dit non organisation matanga dadi dikambala vraiment c'est exceptionnel tout le monde a qui peut maman Olive ayaki na biloko est-ce que une partie ya ba biloko et qui n'a pas eni tumba gel biloko ba ki na poto kabulate biloko ba ki na poto kabulate biloko ba ki na ngopo na matanga dadi eni pe kuna za pe na matanga kuna on poser question na répondre yo tiki na tana répondre yo bana baza kuna baza peka ndeti bano baza koto sur ces familles to décida ki en attendant makamno ce si là parce que dadi azana bana tiki bana na gele lo so dadi bembe kunda mesili yo ya susté mais nga gos na ozala ozo comprendre yo ya susté mais nga gos na ozala alors na koki ko sala makambo na lo engete parce que bana wana baza charge na biso ti mukolo nga gos na okufa ba obeta pe liso na ngaki père aleki na biso okufa ki ozo comprendre alors toza ko meka ko s'arranger na muke tozo kabola o ezo senga ki ba utiliser sikoyo parce que après ko kunda mutu la vie continue ozo comprendre le pe qu'on a o to kokai ko pesa nano na tanda po bana na baza kuna balia yango to kendaki nango na mona ki yango na la voix na avis du public na bi kote so ba filmaki ndenge nini na mona ki yango na chaîne ya ve Didé Masuki biloko ndambo to kokai ko pesa po bana balia nano na tanda to zela tie bembe kundama pardon poto bandeni to vanda poto solo là après ezali pardon question de curiosité ezaki ni nani parce que tout le monde qui maman yaki na ba carton ebele ya soso ba saka makala ba loso ba semoule ba carton solo belo lingi balionga lelo tena tuni après siko matanga mais matanga ben de consolation bino est-ce que bino bosa ben de consolation ta omoni gel yoka na zongi siko na likambo moko chukolo ba 40,000 ngala okende poto tout ça te ganga so ngake te ça nanu une partie biloko ki ndake pa ya bana biloko oui possible pe okende te parce que ndeza boye ti matange kundama bala na bon roliaka ti bembe kundama makambo bino boko kidi biso to tika la bala na bando continuer ka kolia voilà éclaircir biso no muke tout à l'heure tu sais que non biloko maman ya ki ngeza biloko ya matanga donc comme matanga est divisé dans deux parties et pas ba eni matanga est divisé dans deux parties te matanga est deux parties parce que bolobi que non eni asala matanga kuna pour éviter des désordres non biso to lobi bongo te eni avandi pa na bango matanga eza awa kapili bozo eni bolobi que non zela malembe gos yo ka tout se comprendre yo lobi que non moyen bo sangisa eni na Gisèle esika moko eza pour éviter des désordres yango bozwaki eni botiki kuna sa nini allez asala matanga na kuna donc quand il y a une partie à biloko botindele pas na bato matanga kuna pa na e na lobi e na osa matanga te e na dozela mkora dade bima po aya mais biloko oyo esengaki to ndo tika po bana baza kuna balia famille dade kendaki tikaki donc biloko yango ndo tika gal biloko ngo pe to kabulango te eza feti te eza matanga omoni no tipselo moko après kokunda dadi bino boya susté biso to tika na bana wana ozo comprendre donc faut bien gérer pour bana wana baza plaisir yo ebidade za venayo bana baza plaisir donc on profiter pe ko continuer ko lancer message ba tunyo so bana dadi obiso to yebina biso te era ngoyo ba test DNA koma nango boya famille dadi ezali to solo la si to sali test DNA si to sali test DNA te monike mwana na za mwana dadi tokozwa soin na ye parce que baza makila na biso Gaël, Mbongo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tous les cas place parce que Mbongo et Mbongo et la famille. Tout le monde parce que 40 000 $, ils ont déjà belé. Mbongo, au bandenga nango après matanga dadinga na okende mikili na 40 000 $, on a habité ce guillot. 40 000 $. Maman Denise a payé 15 000, maman Liv a payé 25 000. C'est fait 40 000. Surtout on lit 5 000 et que aussi fait na obsèque qui a dit Dikambala. 35 000 ani etikala wana, tozu 15 000 to besi na bana. Batalisko na famille to kotina nani muté salaka. Totinda gosse. Gosse kende kuna po soutenir ba neve. Non regretter gel yo tim to kolo ba buena TV pour na dadi za vena yo. Non le bi mabeti nduna nga. Non so ba no kasite. Non lo ba kasite. Yo nga pe no lo ba. Non regretter belé parce que yo mto koki jamais koloba bongo gel yo faut en information sûre. Parce que je me souviens encore moko dada kufaki yo bi ke ba bombe ba bisenga te. Parce que na auto kufela mwana na 10h muta benga na tongo pop sanga ke gosse yaka va kufi ezayo
hein yo to benga na tongo bisinga gosse ozap na bombelinga ke mwana kufa banana kotakenga bongo après bisinga yaka ve akufa depuis lobby yo mto benga nga gael donc oza chaque jour place wana donc tango mère yaki Jean Zalaki Jean za cameraman oyo collaborateur na yo Jean Zalaki so na ebisio gael pesanga ba image parce que TV za radio te pesanga ba image o leur mère yaki otika enveloppe oza nango te siko fuite il y a 15 000 ya maman Denise bimende Maman Denise so basengi lelo balakisa video ndenge baotika ba enveloppe omona keza omona bina mère baotika enveloppe ekabula bino te mbongo yango na $15,000 mais so na biso gael pesa ngai bilili bato baotala biso lakisa bango image o mama Olive lera yaki atikaki enveloppe mbongo oza nango te oyo olakisa bato ezaka biloko ya kotika mama Olive lera yaki gael atikela biso enveloppe te. Mais c'était quoi la visite? Mama Olive tango yaki liboso yaki matanga ya liboso ayaki no matanga kolela ndenge dadi akufi ya mibale mama Olive a précisé qui bien que première dame atindaki déjà mbongo ya kokunda dadi ngai Olive na biloko donc sebo sisi kokunda dadi ndenga na kozonga pona baso tokosa neni oza journaliste biora mama Olive ezaka musika te ezaka na GB wana tu peux aller vérifier ok ba opesa information na opia yo oza la information sur so na source eza pose information sur non que oyoki kamoka libanda boyo confirmant te ya reposer voilà rectification muke gosse parce que nous sommes tous du média bah information beto so on na YouTube non laisse-moi le temps de parler c'est une chose qui est déjà publiée dans des réseaux sociaux dans toutes les plateformes que bazo beta coûte 15 000 contre 25 000 c'est par là que moi j'ai eu cette information il y a on a mécu ko tout na yo donc c'est une façon comprendre gars c'est une façon de savoir si réellement maman avait déposé $25,000 au moins. Gel so kuto tu nanga kutu vrai ou faux engo za kutu mie. Bon, voilà. Gosse du Kambala, voilà ma question est celle-ci. Gosse du Kambala, on avait vu la visite de maman Olive Lembe que je salue, la famille Nabino. Il paraît-il qu'elle était venue déposer son enveloppe de sa contribution. Est-il vrai que vous avez reçu l'enveloppe en provenance de maman Olive, oui ou non? Voilà donc pour le tout n'a pas parce que tout question répondre kaka papa. Maman Olive atikela biso mbongo te, maman Olive ayaki matanga, ayaka tikaki biloko oyo e koka kosunga bato, biloko kolia ko sunga bato baza na matanga dadi. Donc voilà, atikaki na mbongo te, il nous a promis que ceux qui matangeleki nde akozonga. Siko Gaël, toi na zongi siko na makamba 15 000 à maman Denise. Ah Yoka, na yika to seli kabango kambala moko. So to ngito siko na 15 000 à maman Denise. Maman Denise a payé $15,000 pour naba kunda dadi. Iyo na ngai to yebi ke dadi za acteur comédien mune na Congo. So to ngito kunda dadi lelo to koma kana ba $10,000. $5,000 nous suffit. $5,000 et suffit. Il y aura l'expliqué le romo. 5,000 nani $5,000 vous disiez belé. N'avez pas de calcul. Bazio sur bon. Podium mona to chaka wana to luango $1,200. Il y aura ce qu'on appelle cette information sur. Mon lien acteur ba président Massouma yaki. Toi président Massouma yé pas sur la famille. Famille c'est qui famille a dadi il a monde de théâtre. Baluki la bango ka juste place. Hein? Yango Massouma proposé ki imka. Voilà. Tous en ont maintenant. Massouma proposé imka bino na famille. Kota la grandeur ya ndeko na bino. Na place au baponi na ki bino réagissez qui te. Non, yoka. On a les choix étaient réfléchis. Hein? Les choix étaient réfléchis. Pour na bacha. Nous nous en laisse. Nazo kapena bien te. Yoka les choix étaient donc les choix étaient réfléchis. Tout ça qui ba place union ça pour nous la dadi biso peut te proposer qui bango telle place cité ko ndo na parole sikoyo et ça là qui yoka et ça là qui que toi qui n'amso kambango pour na moni réalisateur notre chateau chité et ça là qui que il va peut proposer à bino famille pour proposer qui wa net biso dato no mona ba stade bino mo belebele par rapport ya bambula hein peut-être pour vendre mbula ce qui beti tout ça ndé ça là qui va président Massouma ba moni que non imika et gros en mieux pour na ceux qui mbule beti ba pas en sécurité mais peu importe les choix étaient boycottés ba boy qui yango babi non
place wana te. Bino famille vous allez d'accord. Non biso famille. To senga ki ba comédien ba pesa biso place. Bango ba luka place. Tant on va proposer place na bango. To solo li. Ba pesi biso place par rapport ba réfléchir. Ils ont réfléchi. Ba que non. Soit to bito cha awa e kezala boy kozala bo kaou et so esali boy sali boy. Soit to ye awa soit ki o kaou et sali boy. Tu vois? Siko biso to lingi to chango awa poto so esali boy e kozala boy. Awa soit ki sali boy e kozala boy. On s'est mis d'accord. Oh mama mama na lobe mama dele mabondele